jure et comme on en a. Les hommes ont été. Les hommes ont été. Bovotaki Tshisekedi. Bovotaki nani? Le peuple, alors siko ekomi, l'argent. Moto ali moyibi ya maponomi azali lokola ebola. Yango peuple alobi chilombo nde ebola. Il faut to éradiquer. Pendant nos élections, sans assemblée, est-ce que Mwinda et Koufi, est-ce que Moto et Koufi, est-ce que Moto et Kiti, Bonanini? Changement. Peuple à lobby, yé a quelqu'un qui a voté. Peuple à lobby, bateau oyo, yé a voté qui a voté, basali l'Assemblée nationale, a voté, basali l'Assemblée provinciale. Et ça a été. Peuple à lobby, que par institution, les alliés illégitimes. Oyo peuple a voté qui bango tende bazali kuna zabo été. Bino a voté qui Tshisekedi. A voté qui Tshisekedi. Est-ce que bino a voté qui Tshisekedi? A voté qui Tshisekedi. Yango Etienne Tshisekedi Abaki, le peuple, alors siko ekomi, l'argent. Bon, nyenye, tolobaki toko combattre corruption. Bon, yo sikoyo, osui moto oyo akotisi corruption na mboka. Osangani na ye. Okomi lokola bana mapasa. Oko combattre corruption ndenge nini. Nyenye. Bandeko eloko nini ekomi mboka na biso. Bamisusu babi moyibi, bamisusu babi corruption, bamisusu babi lokoso ya mbongo. Nyonso wana ezali bamisusu babi lokoso ya pouvoir. Nyonso ezali nzela moko. Kongo ekokweya lokuta na ye basali nyonso po bakabola Kongo
mécanisation. Basali nyonso, basali kosala nyonso, pour imploser Congo. Tala, bande konangai. Le président des États-Unis, Trump, a lobby que l'Amérique est américain. Les abonnés, soki okei motamopaya, bakoyamba yo mozali nani? Congo eza ya banani? Soki moto mosusu aye wa tokoyamba ye, lokola nani? Tokozala malamu na ye, eza boye te. Tokosala nyonso tovanda malamu. Mais Congolais yokangai, yokangai. Nasakola, nasakola, na panza. Bomoni bandeko oyo ya Hong Kong. Bomoni bandeko ya Algérie. Bomoni bandeko ya Soudan. Bandeko ya Tunisie na misusu. Mais bandeko na ngai. Pona nini bazali kobima mikolo nyonso. Sikoyo bino. Biso wa Congolais. Tango balobaka bolobio mot d'ordre, mot d'ordre. Le 30 juin nazalaki libanda. Kobanga munduki te. Mais pour nini est-ce que ndenge tozali awa okobanga policier awa à Kinshasa ya 17 millions tozali 17 millions tolobi te o bima kende kobuka eloko ya moto tolobi te bima kende koyiba tolobi bima na kimia kanga maboko na yo lobake makambo oyo ozali kosala tolingi yango ata moke tolobi ke soki marche ezali nini marche pacifique bima libanda. Est-ce que bokobanga? Est-ce que bokobanga? Bomoni bandinga ya Hong Kong. L'État kuna le bio non, vous n'avez pas l'autorisation, ce n'est pas accepté. Babima quitté. Babima quitté. Mobeko na biso awa esengaka autorisation te. Nekona ngai boyo kangai. Yo kangai malamu. Ngai nazali moto oyo abangaka te. Eza boye te. Soki nalobi nabangaka te, eliko boye nabangaka kaka nani? Kaka nani? Kaka kolo. Parce que bolingo ya Nzambe eleki nyonso. Ata oti moyibi na yo, ata oti corruption na yo, ata oti masumu na yo, ekoleka bolingo ya Nzambe. Yango wana tomoni tozali awa nakoyebisa na bino peuple likambo oyo ya Congolais ezali manque de caractère, ezali faiblesse ya caractère. Mundele alobi nesala boye alobi oui. Est-ce que tozwaki indépendance po tokoma baumbu? Est-ce que tozwaki indépendance po babotela biso Minembwe? Est-ce que tozwaki indépendance po babotela biso Rutshuru? Tozwaki indépendance po Walikale kuna este ekende tozanga stade ya kosala meeting tozala talingi tozali. Est-ce que bato oyo bazali na bomoto bazwi indépendance près de 60 ans 60 ans tango tozwaki indépendance nazalaki na mibu misato na ndambo tala lelo nakomi koko nakomi koko bino bobotami nanu te. Mais est-ce que ezali mawa soni to
ekoboma biso. Corruption ezali lokola Ebola. Eza boye te. Corruption na Ebola ndenge moko. Yango wana kosukisa avant napesa bino maloba na eloko ya Ebola. Ndeko congolaise, ndeko congolais, komona ngo lokola liseki te. Ezali eloko mabe, ezali maladie oyo abengi virus oyo ekoti soki ezwi moko ekobebisa mboka mobimba. Ozoyoka ngai? Yango wana batieli biso Dr. Muyembe, ye nde asilisaki Ebola na bikoro. Azali mwana ya mboka ayebi makambo wana. Tolanda ye baekipe abengi ekipe riposte bato baza kopesa biso maloba mateya bakoloba mpona maladi wana toyoka bango. Eza boye te. Bondimi to bondimi te. Bondimi ete Ebola ezali to ezali te. Ebola ezali. Merci mingi. Nazali komanda na bino. Ngai moko nakendeki kuna virus wana. Ebola ezali eloko mabe. Ebola ezali lokola corruption. Eza boye te. Ndenge toboyi corruption toboya Ebola pe ndenge wana. Alors moto nyonso oyo akokela makambo ya corruption loba na ye ke ye azali Ebola. Eza boye te. Eza boye te. Nyenye nalobi mingi sikoyo okozata moto mitano bapesa batuna mituna ngai napesa bango biyano oyo nalobi te bopesa botuna mituna. Merci. Epai ya moto ya kopelaka mosala te. Eske bino boyebi na kompagnie onga na sala? Boyebi yango? Eske boyebi kompagnie kombo Exxon Mobil? Boyebi yango? Bokende kobeta na Google lelo botala soki ezali nini. Ok? Pona osala kuna po okoma na place oyo nga nakomaki. Il faut opika pende. Bandeko nakendeki koluka musala te. Mais tango balobaki yo main tendue. Tolobaki ni na main tendue. Moto apesaki réponse. Moto apesaki eyano. Naloba ndoko ndeko Mike Mukebai alobaka na biso na lingala makanza. Moto ya pesaki eyano ezalaki nani? Pierre Lumbi alobaki nini? Que loboko ezali na bosoto. Est-ce que bazwaka yango? Loboko ya bosoto bazwaka yango? Bandeko na ngai tolobaki boye tozali na crise ya légitimité. Eza boye te. Yango tokosenga vérité des yeux. Mais na crise ya légitimité wana il faut tobima. Tokoki kotikala kaka na kati wana te. Mpona kobima nasalaki proposition ya sortie de crise. Proposition wana tosalaki yango na baninga ya lamuka. Proposition wana elobi boye. Na résumé que tolobi bon raconter ma voix vidéo botia totala pour la vérité des yeux. Tolobi oh non baza kotungisa biso. Tolobi bon parce que vérité des urnes ezali te pour FAYULU azala kaka président. Non, vérité des urnes ezali volonté
nationale. On dit dans l'Assemblée provinciale. Donc, c'est ça la vérité des gens. Alors, lokola bolingi kotanga mikanda wana te. Ma procès verbal wana te. Dans le but boye, to salisa ba élection misusu noki. To salisa ba élection wana noki po to mona vidéo bato batala to surveiller ba élection wana. Mais avant ya kosala ba élection wana, il faut to sala ba réforme. Toumi, Mouzito Adolphe, Martin Fayulu, professeur Freddy Matungulu, Nabino Mokonzi. Mokonzi question ezali boy. Ba misusu o tozo kama komi ba directeur soki ya bad. Bango balongwe to balongwe te. Ya mi baleza boy. Rapport ya présidium ya Katanga. Eza ndenge nini? Boye, peuple congolais assis à Fongoli Misonaye. Problème dans le Congo, c'est pas le peuple. Problème dans l'élite congolaise. Batu Oyo, O Batanga, Basala Boye, Bangonde, Bazako Bebi Zamboka. Parce que Bino, Bosibo Fongoli, Misonabino. Nazako Mona Maman Mopangé, 80 ans. Makambaza kolobela ngai mais naza koloba mais makambo izo kokuta wapi ana emike makambaza koloba moto ya koli akomi bame na cimetière maza kokanisa mboka na ye mono ya moke aza kokanisa makambo oyo ekosalema lobi oyo azala malamu ndeko mituna otuni kozala na lamuka ezali volonté na yo moko. Lamuka ezali esprit ya peuple congolais. Eza boyete. Nani atongaki lamuka? Binote. Ezali peuple te. Peuple congolais aebisaka biso boye. Et pour trahir biso te. Peuple congolais esengaka biso tozala na bomoko toluka candidat commun. Tango tosali meeting kuna na place des martyrs le 29 septembre olobi yango toyoki bino misusu bazali kolobaki o est-ce que likamoko ya candidat commun ekosimba mais tango bayoki peuple alobi ke omekate tolingi candidat commun yango tolingi na Genève tosali yango bino pe o benisi yango eza boye te bino bozwi ndenge babaka na français bopesi yango. Merci beaucoup. Bocholanda meeting ya président Fayulu na mobluse bo retenir ete vérité des urnes et Ali Bitumba oezo continuer tina suka peuple andimi atele matambola ndenge mot d'ordre epesami lelo. Président Fayulu a condamné massacre na Est, a condamné Bitumba ya Minembwe, a mettre en garde bato balingi bakata Minembwe, abi Minembwe kokata na te peuple atele mato défendre unité nationale. Alobi ebola yali réel, mais a considéré que moto yali moyibi ya maponomi azali lokola ebola. Yango peuple alobi Chilombo nde ebola. Il faut to éradiquer to longola e po mboka ekangolama. Peuple a retenir que Martin Fayulu, président République, a lancé action sur le terrain, action à mobilisation, action à envergure pour récupérer vérité des urnes. Le 30 décembre, président Fayulu a dit peuple a revendiqué bon somi nae, liberté nae. Tala ba Rwandais ba tondi na ekolo ba botoli Minembwe ba be koma ya bango Fayulu alobi Minembwe kokata na te tant que ali commander ya peuple tant que ba nikoma engele ba ali pembeni na ye yango tolobi ete peuple kolala lisusu te lamuka
Téléma tambola. Yango moni biso to telemi to ebisi peuple. To kokomisa Chilombo tina suka. Ali faible. Tala kaka président lobi Chilombo ali lokola ebola. Siko peuple ali lokola docteur Muyembe. Yenda ko silisa ebola. Donc Chilombo akeba. Lokola to telemi tokokie na makambo tina suka. Combat ya vérité des yeux ne kokufa te. Toko continuer yango tina suka. Mokonzi alobi peuple ayoki esengi mena ko sala. Et puis toko sala yango po Congo ekatana te. Congo ekozala libéré na ebola ya Kabila, na ebola ya Kagame, na ebola ya Chilombo. Mwana mboka Martin Fayulu a telemi comme peuple, alobi comme président élu. Yango Bemba sala mosala comme coordonnateur. Yé ali président élu to libéré école. Nikoma Engel ali comme l'un des généraux. Ya mwana mboka Martin Fayulu, président de la République. Merci mwana mboka. À la population que c'est Chilombo Félix est le fruit de la corruption, le fruit du mensonge et le fruit du déni de la volonté populaire. Donc il n'est pas président de la République légitime. Et pour cela, nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que la vérité sera établie et que le peuple va récupérer sa victoire. C'est la préparation. L'étape suivante, nous allons amener la population à des marches pacifiques, à des marches citoyennes, comme ça se fait à travers le monde, pour que la population impose la vérité, impose sa victoire. Et nous allons y arriver. C'est le plus belle qui t'a. Donc on s'en va voir Kabila sans Rwanda, papa.